Emilia Lias. Donc Emilia Lias au betindu le moko en tout cas ngai vient na bino dona trap en direct à Maison Blanche na bini na nenga au sawanati mère pembeni Mélanie yepe alobi oh na yoka na nga bandule me niveau ya ndule oyo Emilia Zobeta ezalati. Donc Vie Dona a confirmé que Emilia Lias album na yo eza danze. Donc international na nengo sanati pour ngamoko mukonzi monde na bini miziki na yo. En tout cas epesa conseil na banduli se mesus bazoko ka miziki te. Wana ngamo na confirmé je m'en vais il y a Emilia Lias album a danze. Pona bo sanati na moni mutumo azobeta guitare kuna na yokana ba son wanati. Oh na meka kotuna na FBI na bengi FBI ba meka ko vérifier nanya beti guitare wana. Ba pesinga rapport comment na e alba compagnero ba guitare bongo ebeta maratse. Ba son wana eza danze. En tout cas bravo na alba accompagnero na Emilia Lias. En tout cas, beau continuer Moussa Malamu. Ba oyo bazali branché na chaîne oyo bazota la Vie Dona vie na bino. Mutu oyo akonzara monde mobimba. Bo s'abonner na chaîne oyo vie na bino azawana na ko banda ko pupola pe na ko salela bino ba vidéo ebele sur makambo ebele zo lekana na mokili. Botika na malamu. Bébé, c'est la mère de Jumelle.
fait 9 ans que j'ai préparé cet album pour Sanatovan. 9 ans. Dans 9 ans, on a peut-être 50 titres. Mais 8 titres. Pourquoi? Parce que tout le format temps, il y a Koyoka Yango, va comprendre artiste il y a Ibsabiso Nini. Yayi